Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus tala pe mona info plus otala. Bienvenue à votre cher internaute, il y a Info Plus, merci à abonné fidèle Nabiso. Le loyo eza le 1er août au ezali journée commémorative il y a ba mort au Tobengaka Toussaint et puis ezali journée il y a ba parents awa toza wapi tozali na cimetière il y a Kitambo précisément na cimetière ba musulman ndeko cameraman soki akoki ko balancer kozwa ndenge ba tombe ezali awa ndenge nini misala zo salama awa bato ebele bazali ba ko sala misala ya ba tombe ya bandeko na bango tokozanga te na ko zwa ba interview par rapport à la journée en haut bandeko ebele bazwaka journée à lelo ndenge nini pourquoi yango monique toza awa to meka kotambusa micro na biso toza accompagné na ndeko Yannick Stopira o toza la kanaye tokosala ne ba interview par rapport à la journée à lelo tokende Masotela tu like combien? Combien 150. Et vous matez la main. Alhamdulillah. Ok. Neto lo baika ke no to sala ba interview par rapport ya journal lelo to moni bande kopé baye cimetière awa baye ko sala nini to mekana ko tuna bango mbote ndeko mbote papa boni santé santé na ngai malamu makasi ndeko to moni lelo na cimetière ba musulman est-ce que ozana musulman nazali musulman oye ko sala nini awa na cimetière bon na cimetière na ye pona ko sala lokola ndenge to baka Toussaint toye ko bongisa ba cimetière batom oyo ebebaki déjà toye ko bongisa yango poto tia yango na propre boye ko tia yango na propre mais apparemment na moni ba musulman mususu bazo tumba ba chulai na batombe ba mususu bazo sambela est-ce que bato yo bakufi
esengeli ke basambela pona bango. esengeli basambela mpona bango mpo bango bakufi bakosambela lisusu te biso baoyo totikali nde tokosengela bango epai ya nzambe nzambe atia bango kimia soki baza na place ya mabe nzambe atia kimia na kaburu na bango lumière ezala lumière ezala tozomona pe bato mosusu ndenge natunaki ya kosambela epuis bato mosusu bazosokola kosokola tombe ya motu eza na importance nini epai na bino bamusulman? bon islam biso bamusulman ya liboso ezali nano propre tozalaka propre mingi tolinga propre makasi tosokolaka yango lere ekomi salite salite eza deja mabe na kati ya islam nde tosokolaka batombe na biso mpo ezala propre mpo ebunga te mopaya akoki koya ndeko akozala mosika aye kotala akuti yango eza kaka malamu ntina oyo biso tosokolela yango. Merci ndeko bandeko bamusu bazali awa ndeko yoko bakisa nini par rapport ya journée lelo yo poza musulman? Oui, nazali musulman comme na ngai Hussein Mbolo. Comment on Hussein Mbolo? On a Hussein. Yo po yoko sokola cimetière. Bon, toyi na cadre ya visite ko tala bandeko basili kotika biso parce que prophète ali ko ba ko visiter ba tombe bandeko batika kibine zali na bolango makasi. Bolamu yango eza nini po toyebi ke balobi le mort mutu soka akufi déjà mais bino na lobi na islam bozolo ba beaucoup plus il faut ko sambelela ba tout omoni nde na monaki bandeko musu bazo sambela importance nini yo ba musulman ba pesa ka ba wey. Bon, ndenge otu ko loba ke soki mutu akufi tokabwanaka na bato na nzoto kasi na molimo te molimo ya mutu ekufaka te nzoto ne mutu ekufaka mutu azali na bomoi avani na kati ya babingi ngo na arabe alam le barzakh alam le barzakh ezali molimo ya séjour de mort nde balobaka na français ezali place oyo milimo ya bato evandaka ezelaka mokolo ya suka bazali na bomoi soki osengeli bango nzambe akorépondre yo aoyokela bango mawa osengela bango ezali bolango makasi ezali na toma na biso Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azali ke recommander na biso ba mizima to sala to sengela bay oyo basili kotika biso. Merci ndeko toza na cimetière ya Kitambo précisément na cimetière ya ba musulman o tozali toza pe na ba mama o tomoni ba lati ba foulard to yebite to mekana ko tuna soki aza musulman ou bien ayeka ka visite mbote mama. Mbote papa. Mama oza musulman? Oui, naza musulman. Mama tomoni yo na cimetière awa oye kobongisa tombe? Naki kobongisa tombe ya ba ndeko nanga nyonso bakufa ba mama ba papa. Journée à lelo étant que journée à ba mort tant yozo ya ko bongisa awa ezo rappeler yo nini? Bon, ezo rappeler ngai bato yo tozalaki na bango basila ko kufa lokola bakufa tokoki kotika kaka cimetière na bango ezala ndenge wana salite te alors nde journée oyo eza journée oyo tokanisaka bango mpona koya kobongisa neti biso bamizima toyaka tolongoli salite tobongiseli bango et puis tosaleli bango dua après tosilisi tozongi mpo ndenge biso tozali tosengelaka bango prière mpo ndenge bango bazali eza lokola biso mpe tokokoma kaka lokola bango mpo biso nyonso tokokufa alors bacimetière na bango tokoki kotika yango salite te fo tobongisaka yango. Mais bamsou balobi mutu soki akufi déjà pourquoi na islam ezali que soki oye na tombe d'abord il faut obongisa yango ndenge nazomona bandeko mususu baocha batulai awa na kati ya tombe ya mutu et puis pourquoi kosambelela bango? Bon, tosam biso epa na biso na islam tosambelelaka bawei parce que mo tosengelaka bango nzambe alimbisa masumu na bango ozomona eza na ndengwana soki azana parce que ezali nzela ya biso nyonso tokolanda bango tokoki kotika kaka ndenge wana te parce que mutu asi akufi te fo kosengelaka bango bolimbisi mpo biso nyonso mpe tokoleka na nzela wana. Merci maman. Tozo continuer ba interview na biso oyo ezali na cimetière ya ba musulman na moni ndeko moko na kotuna mbote ndeko. Mbote. Ndeko za musulman? Na musulman. Ndeko tomoni na cimetière yo po ye ko bongisa cimetière? Bon, to bongisa cimetière parce que ezala nango te to bongisa ngo na dini ya lelo mais eza kaka makambo nzambe yango totala bandeko na biso po tosunga tolongola bamatiti mais eloko epesa biso pasi eza na bana basi ebele
azwa okota na kata cimetière nete ya biso ba musulman azwa mutu polele na sengle eza dignité okota na kata cimetière. Donc pana bino na totala na no caméra pana bino ba musulman mutu mwana mwasi yakoyi kokota cimetière te soki aza na voile te to aza na mini jupe te to aza na pantalon. Bon akokota te soki aza na ijaba te akoso pas aji pa mukuse akokota te po eza mabe eza péché eza pe na mwasi oyo pe aza na datine ya règle akokota te po eza mabe nakokota na kata kaboru na cimetière ba musulman. Mais pourquoi ba condition ebele bongo na cimetière ya bato déjà ba kufi ezala conditionné que non soko za na voile te kokota te soko za na jupe kokota te soki oza soki na mwasi za soki na période akokota te pourquoi ba condition na isika bato déjà ba wa ba kufa na bango déjà mais ezala na ba condition. Bon soki totali bien na bato basambelaka bala ba chrétien so totali bien na Maria era ke nokota la Jésus na kata kunda na ye amizipi kaka elongi na ye pa amona te mutu te amona bon Maria ye wana koti pona kopesa respect na oyo akufi po aleki na ni yo na mutu telemi boy faut pesa respect faut ko bomba ijaba na faut ko lata bien ko zipa genou na ye mona na te. Bon eza dina nzambe nde mutu esalaka ndenge wana eza na bana basi oyo batikali mpe bamikorge na bandako ozoya mokolo oyo atala ndeko na kata kabo fa komizipita elongi na yo mpe makolo na yo ebombama. Ndeko question na ngai ya soki kozala yo ye kobongisa cimetière to osalaka wana cimetière. Bon ngai na yo kobongisa kaboka mwana na ngai mpe nazali mutu oyo nazali kokengela mpona babibi ba corriger bango na mabe oyo bazosala. Merci ndeko. Merci. Neto lobaki ka to sala ba interview to toujours na cimetière ba musulman to kutana ndeko moko boye ona kopesa mbote ndeko. Ouais, mbote ndeko na ngai. Boni santé? Santé bien na ngolo nzambe. Ndeko to kutio awa na cimetière yo pe ko bongisa cimetière? Bon, biso toza ba charger entretien, enterrement ya kosala ba propriété to na kata cimetière wa musulman. Toza ebele donc organisation za makasi to sala kande makambo bomona na kata kabo. Kukunda kosala entretien kosala oyo nyonso esengi mpona kosala na mizima so awe biso nde bato osalaka yango. Donc soki tolandi bien bato nyonso bakolanda ke yo osalaka awa na cimetière. Nazali awa sikoyo na ndenge toye lelo awa na kati ya cimetière ya bamusulman tozomona bato mosusu bazotumba bachulai bato mosusu bazo ndeti na nsima kuna ndeko stopira soki akozwa bato baa na nsima kuna bamosusu bazotanga toyebi te so baotanga coran obie baosala nini eza mpona nini? Bon, religion islam eza religion ya nzambe ne moko wana moko ayaka na ide na ye mosusu alobiki no kotumba chula eza mabe mosusu kuna batangisaki no fotya mwa chula po pesa parfum mosusu kotanga kora na cimetière mabe mosusu ayebiki kotangela bandeko bakufi kora eza malamu. Alors biso toyebiki nyonso eza malamu eza kaka nyonso po ede bamizimo balali. Mais bino bato bosalaka awa ba difficulté ezalaka nini na misala na bino o bosalaka awa? Est-ce que musala na bino esalamaka norme na ba norme normal bokundaka normal to bozalaka pe na ba difficulté moko? Bon, pona makambo etali entretien, enterrement, tout consort, nyonso ya normal. Sauf que moi motivation ou bien moi salaire en vrai dire pona bandeko basalaka ande ezate. Donc toloba donc bino bafutaka bino te bosalaka musala bénévolat. Eza bongo to sala musana komba ala swadaka oto zwaka selon volonté ya mutu waza nango apesi bino. Sikoyo na bato nyonso bakolanda yo partout dans le monde entier étant que musulman nini oyo koyebisa bango par rapport à musala na bino? Bon
biso bamona biso bato pamba te mpo toza baresponsable tozosala awa nde oyo bamona biso baza na susi na biso biso mpe tovivre lokola bango soki un jour bakosorganize biso mpe to banobénéficie mwa quelque chose na fin du mois esala biso bien toyebi keno nzambe mpe asunga bango donc oyo nyonso baza misika baotala biso yebi keno bandeko basala na kabo bazala na salaire te mais so oza mposo oyede bango toza na bacontact ezali ale boye bokuti biso tosololi nde tobandi mpe kobénéficie mpo toa na posa biso mpe tozala bato un jour tosombela mwana mwa vélo mwa nini mwa salaire wana esala biso mwa bien donc c'est tout oyo aza na posa ayede biso akoyede biso plus tard. Merci ndeko na ndenge répondre. Merci vraiment. Nzamba sunga bino. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala